matondo mingi na balandi na biso ya Tata Ngunza TV. En tout cas, topesi bino matondo na kopesa ngonga na bino pona kolanda biso. Biso ya bino mo mesano Kainda Mutombo Ganyembo Lumande. Toye lisusu pona koyebisa bino oyo tobandaki deja pona makambo centenaire ya Fumu Kimbangu. Ingeta toza penza na kati deja ya 2021 oyo na mois d'avril tokokisa centenaire proprement dit ya Fumu Kimbangu. Nde bongo yango toza kokende na continuer l'événement ya Fumu Kimbangu. Toza na Tata Ngunza bongo mesano aza wana pona ko répondre na ba question mbalo tokoloba penza mingi te po toza na mwa masolo ebele tozokenda na koyamba Tata Ngunza. Tata Ngunza boye malamu na kati na émission matondo mutak banyimbo Lumande Tata Kaina Mutombo Banyimbo Lumande mwana ya banyimbo na banzi bayengi nanu na tataki ali kolonase afesi biso bokasi penguya ya kotelama to ya kozwa mpifu ya kolobela bandi kona biso baindo pamba te eza facilité ngonga eza penza mabe mais kati na kobatela bana balindo pe ya bango motindami nde bongo tozonsi lokumu epatataki ali kolonase ne ya biso motindami Fumu Kimbangu wandi maki boloko na bomoi pona pasi ya baindo o wapi maki bavita tumbamaki pona kolakisa biso nzela ya bosomi obongo alakaki koya Fumu Kimbangu nde matondo na bangunza basantu nyonso ya biso baindo oyo baleka batelama pona kolakisa ke moto moindo azala na pifu azala na nzela na ye alanda kasi bongo badongolo miso baboma bango na lolenge miso babomela bango topesi bango lokumu wapi toye kobonde tumba ya kipwanza ya bandombe matondo na baindo baso bali kolanda biso sika banso bazwami bayenge pe kimia tata bolandi bolamu na baso pe na bino moko mopanzi sango pe na sima ya bilili mutamutu mesa pe bo mesano baza bon kosunga bilili komela bandiko baindo esika bazwami matondo mingi Tata Ngunza biso boyebi ezali kamulangonga pona kokendeka na événement ya biso ya centenaire ya Fumu Kimbangu toza na image moko Tata Ngunza balandi na biso kaka nde batindeli biso yango mais baza na besoin ya limbola mais kopesa biso vraiment esengo mingi soki boko permettre biso to balancer image wana simande to koka kozonga susu kati na manaka na biso nde bongo tolanda monke Tata Mesa soki boko kokotia biso kati na image wana. Ça veut dire que le 21e siècle sera non pas chinois, mais africain. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. L'idée c'est quoi? C'est opération reconquête pour une France en perte d'influence en Afrique? Vous savez, l'enjeu est le suivant. On dit souvent que le 21e siècle sera chinois. En fait, il sera africain. La Chine va bientôt voir sa population culminer, puis vieillir et baisser. L'Afrique, c'est le contraire. De tous ces chiffres, il faut mettre une France qui perd de l'influence en Afrique, Nicolas. Alors, c'est ça, mais c'est en partie de notre faute. Les banques françaises, par exemple, ont beaucoup réduit la voilure, mais ça n'est pas perdu et loin de là. La France reste le pays d'accueil des étudiants africains et quand on voit le potentiel de croissance du continent, eh bien, il faut surtout maintenir ce flux. Vouloir l'arrêter, c'est vraiment ne rien comprendre au sens de l'histoire. Donc oui, déroulons le tapis rouge. L'Afrique est un formidable réservoir de croissance pour nous. Ne nous trompons pas, le 21e siècle sera africain. L'Afrique, formidable réservoir de croissance, nous dit Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Dans ce match-là, la France n'est pas en avance, mais rien n'est perdu. L'édito Écho revient demain à 8h10 sur Europe 1. Bonne journée, Nicolas. Ingeta matondo mingi na balandi na biso na banzi bino moko bolandi Tata Ngunza en tout cas malobeza omboka bino po ete baninga baza na besoin kososola makambo mindele balobi ke babi 21e siècle c'est purement africain donc africain na koza monopole na kati na monde na ebite bino na kati na plan spirituel to na bomoni na bino na spiritualité boko ko limbola nini na ba téléspectateurs na po batinde na question de image wana. Matondo mingi na banzi moindo olelo ba komisie linga komi lokola carte mémoire aussi bâti pas programmé déjà donc moi il a changé données zate mais il faut qu'on efface qu'on t'a donné à sika il faut qu'on sale réalisation ya matondo moindo azomona après nzambe eza mundele parce que mundela sali nyonso et loko biso to sa suizate wana lecture ya ba mindele ndombe de bazomona même mundele yemo reconnaître que 21e siècle ikozala chinois mais vous avez bon africain yo moyindo bango mundele pe baza ba n'importe quel ba pandi sango eux ba fouiller qui ba lo wana moni
Donc eza chaîne na biso pété, il y a le Poso Pembe, chaîne ya ba français Europe 1, donc ya biso té. Donc Fumugimba nga komi kolobisa na ba mindele, abanda kolobisa na ba mindele pona bososo ya biso baindo. Et ibalani na centenaire à Fumugimba, donc 1921 to komi na 1921 na bongo 2021, donc centenaire à Fumukimbangu tombé bongo 20e siècle. Donc tokangamaki na kopesa loboko na Loposo Pembe nde alati biso aleki biso na poa pe na taille ya tombo li biso akendaka na biso kati sikoyo. Et Jean Mosso a télémi chinois ye bakomi koswana na Jean mosusu européen occidentaux et na koswana na bango et bango bakitisi na biso po baswana bango na bango donc kiti bongo zoka yesu azobenga biso Jean Mosso komi susu asiatique chinois azobenga biso donc biso siko comme tozo bazokitisa biso bango bazoswana bango kitisa biso ils ont commencé na ménopole et ya kokima ya kosela ka mbango nanu pamba te Jean wana pa linga ya benga su biso pièce loboko et mbala auto kozala maïla pia loboko te mais ya ko négocier à l'égal ya on mbala bake 20e siècle za bongo chinois te za bongo biso donc toza siko na contrat to kende su bon tabate na confiance avec les terres où ça qui biso comme ki ba lieni pamba te to yambaki nanu bonzambe religion na bango to sakapa lokola ya biso to comme ba sambeli makasi ba kombo ba sali itokoy bomba bisalelo na bango sali ki Afrique ezongi na sima koti na conflit na ba milimo to ba spirituel to ba milimo ya Congo milimo ya Afrique comme na conflit na biso poto komi kobela milimo oya bapaya siko milimo ba génie créateur na biso apesi biso mu Congo ya ngoni Afrique ata tonga ata diamant coltan ako asuko sala te pa pemeli donné même ndoto africain komi buluyeki akomi na corso ya kozwa ndoto ya zo associer ba problème na ye pamba te apesi be ba monaka milimo wani monaka oya ta konvu ko pesa biso connaissance ba génie créateur wana moni donc comme na conflit na bango et il faut sikoto kima mbango to réconcilier na milimo ya Congo pe Afrika ya moni bo 20e siècle eza bongo ya biso balindo mais nanu oswana na bango ba DG wana eza bongo likokisi ya Fumukimbangu pamba te milenfu bango baboya ki kobota chini kutu abota ba mibale comme bota bana moko et européen kutu ye mabota kutu ye na moyete ko dopteka bana ko bokola bambwa et africain azobota na ye eloko nazondo nazini koloba mondi tango tolandi ba image oyo na kolandisa mana bango belimba to sosola parce que bino bozolo bela mingi na cadre spiritualité suko nini bozolo bana bana bato bazana spirituel na boyambi ya bato bazokoyi na nte bozo comprendre l'autre solo parce que mingi bazana na kati na moyesu bazana na kati ya bouddhisme bazana na kati ya islam ezomona do babiloko nyonso suko nini bozo bisa parce que mundele mo azo sosola suko tukokota na 21e siècle na makasi na biso na moyesu na bouddhisme to na islam na ebite nde bososolo bango baza bazala na ngo penza besoin bozolo bana bango ni sur le plan spirituel siko parce que événement bozolo baza événement oyo Fumukimbangu lo baga ngo sana mais sikoyo bango bazala na ba religion bozolo ba pai nini bozolo bana bango par rapport à Fumukimbangu azolo bango nini parce que maloba bolobaki na kotala boyundire e bandi bokena kokokisa maloba mvokabi. Maintenant, d'abord, nous bakonzi ya baindo bakangami bazokwa ke ba science occulte ou baké comme côté ou côté si bango bazo démérer kuna jusqu'à preuve du contraire que c'est la solution ya on des la pionnier ya développement nzoka ya mweza ko la kukama to ko kwena biso pa mate ba servir d'intérêt ya ba maître ya ba loge wana talelo oyo ndeko na biso mkomo na biso ya Gabon Ali Bongo inani Ali Bongo, où il y a une attaque dans le pays islamique, comme qui est à moitié presque paralysé, AVC, moni. Donc, à ça, il y a la loge, moni, il y a la loge, il y a la bonza, moni. Donc, à ça, franc-maçon, mais pouvoir franc-maçonnique est protéger. Donc, il y a des gens qui ont même dans le traitement, même dans le bonzambi, dans le biso, et pas de protection. Donc, 21e siècle, et la religion africaine, les dirigeants africains, les pensées africaines, les pratiques africaines. Oyo wapi mon pépé nango déjà et bandi comme on isama
image moko toza na moko mona ndeko moko na métro na France mon PPB tie ya il faut rappeler ba français que biso botre biso na avec dignité pamba te soki boza na misala ba minéraux na biso ezo bongo kotonga ba mboka na bino ko pesa bino misala mais botre biso mabe ko le ko kanisi to ko misala awa soki le Afrika lobi ke ba minéraux na yi ezala bongo et comme un produit fini hein et qu'il y a une finition dans le cas d'Afrique et bien bon comme ça en Afrique et puis c'est vrai toujours qu'il y a des coquilles donc africain il faut les lots aïeba été il faut préparer déjà tous na authenticité na biso na bonza ba koko ba belaki ba mate balaki au 20e siècle o izayo mais pour izala yo il faut ozo na kati ya religion africaine mon nako koboya bonza ba pamba te bonza mbene ba pa yango saki biso ba alieni et comme ça biso toza bongo lokola ba subalterne moni petit comme lokola ba élève oyo lokola ba tapis ba marche pied ya ba le poso mosusu pamba terrasse noire azana kumta na valeur qui partout azali ba ozoye pende na tinte pamba te azana ba oya yeza ko caractériser été or d'abord photo reprendre notre crise identitaire zo ça na komba ba koko na yo zo ça religion et bokasi na yo molimo na yo zo na nzoto na yo nde bokasi no yango wana alors lelo toza bongo te mon ya molimo pepe déjà ils ont betama 20e siècle ils a bongo bon fumu kimbango kati na ba yindo oza na ba religion étrangère ezaki eza lokola ozaloka bongo ozui nationalité ya ba religion boké mais pays d'origine na yo oko changer mon tetikali donc fumu kimbanga na droit ba nzoto nyonso ko kozwa nzoto moko azakami et akomi ko makambo oyo na avantage pe na intérêt ya biso ba yindo ndetro la image moko mona ndeko moko moyindo a télé na métro ko rappeler ba occidentaux na kati na mboka na bango abandi pété ba refoulé pété abandi pété ki ba okangaye mais a la vérité ya bon to senga na ndingisa na bino to ba boko tela bandiko balandi image ya ndiko o avimpi fo ya ko rappeler ba mindele na kati ya métro ki toza penda pour biso na respect pamba te soki boza grâce à la minéraux ya Afrique soki tatame ça za penza isika mona biso atela biso na élément na tatangunza lobi partout en Afrique nous en avons marre. Et puis vous venez nous parler d'immigration. C'est nous qui vous donnons du travail. C'est pas vous qui donnez du travail aux immigrés. Ne dites pas que les immigrés viennent voler votre travail. Parce que nos matières premières, si c'était exploité en Afrique, on resterait chez nous. Vous croyez qu'on viendrait ici faire quoi? Soulever les cartons? Essuyer les fesses des vieilles personnes? Vous pensez ça? Non, on vous donne du travail. Respectez les Africains. Grâce à eux, vous avez du travail. Parce que les matières premières viennent ici brutes. Et ce sont ces matières premières qui vous donnent du travail. Le poisson pêché là-bas en Afrique aurait pu être conditionné en Afrique. Mais le conditionnement donne du travail ici à vous. Et nous en avons marre que vous nous traitez de cette façon-là. Nous en avons marre de voir vos armées dans nos pays. Nous en avons marre de voir votre pays soutenir des dictateurs dans nos pays. Nous en avons marre de voir le racisme sur les Noirs. Alors que c'est nous qui vous donnons le bonheur. C'est grâce à nous. Vous avez quoi? Le sous-sol français est pauvre. On le sait. Il y a quoi? Il y a du diamant, il y a de l'or. Vous parlez de la transition écologique, les voitures propres. Mais pour fabriquer ces batteries-là, vous avez des matières premières? Non. Tout ça, ça vient chez nous. Mais respectez-nous. Et si nous vous imposons d'exploiter tout ça chez nous, de transformer tout ça chez nous avant de venir ici, vous viendrez tous en Afrique travailler. Nous en avons marre. Merci. En tout cas, matondo mingi na tatamesa musala kitoko bozo sala kati na réalisation. Vraiment tatangunza to moni makambo mingi boza koloba ta ko bato baza na mutema ya libanga ne bako éviter yango te makambo bino boza koloba ne na kolanda Poutine alobi fin ya civilisation na bayi chrétien balobaka fin du monde. Est-ce que zali yango te azwa koloba na biso makambo ba 666 yango te to bana komona bino bolobi? De parler de l'entretien que j'ai eu hier avec le président Biden sur la prorogation des traités et des accords qui avaient été signés. Mais
malgré cela, il y a quand même un certain nombre de contradictions qui demeurent dans le monde. Et le manque de volonté de résoudre ces problèmes peut être un défi important ici dans notre siècle. Et j'espère bien sûr qu'il n'y aura pas de grands conflits mondiaux qui vont déclencher la fin de la civilisation. Mais malgré tout, la situation peut évoluer de façon imprévisible. Et donc, si, bien entendu, nous allons prendre le maximum de mesures pour éviter que cela se produise, mais enfin, il faut être conscient que tout cela peut se produire et avoir une influence sur l'évolution de notre monde. Il va passer autonomie à réparation. Donc, tout ça, na kati ya itinda fumukimbango pour éveiller la population au Azolanda biso, d'une manière à d'une autre, yebaka été on vit mieux que chez soi. Donc, tu as qu'il y a bapaya natina songolo pakala et tout ça bafandi ya liberté. Ingeta na makambo za koloba ezofungula ata biso balandi na bino to yambaka bino kasi ezopesa biso mayele tango iso vraiment topengisi bino matondo mingi. Mais nini koloba na bandeko na biso baza déjà na projet bamso déjà baza na kati na makambo wana kosomba bandako awa batiki mboka na bango na Afrique bazotonga bazosala boye mais na bamboka na bango moko zamba na ebité boye ça bango ni par rapport à l'événement oyo to bandi ko mona mwa bilembo nango ni bo pesa bon conseil matondo na ko ba yebi pesa mutu toli to conseil na oya yebi batangisa la mwana bongo na bandi iloka sikana mutu balobi ezate oyo botanga ba bible Sodome et Gomorrhe moto oyo botanga ta ya Noa mbula eyango ekoya ekozonga moto wana kozela moteke moto mutakopengisa bazamba sibandi kozika mais moto wana ya losa ya kobwaka na babombe oyo kozikisa est-ce que nous aurons le temps pour revendre ba bien toza nango et mbula oyo tozolobela ya teke mbula oyo ebeti mutabwaki to te e moko siko vedi mais bali kotonda awa est-ce que toza makasa ko nager ti Afrique est-ce que toza na boyoka na mbisi apesa biso makoki na e tokena ti Afrique et ceux qui ont linga kosomba liboso sombe pa na yo pakistanien indo-pakistanien chinois barasi nyonso ba indien les ba Afrique baza ba locataire papa po ba yebika baza pa na bango te moni et parce que culture na borna biso eza ko kesa eza ko ezobala na tena ki moto na biso donc eza contre nature ya moto moindo en vrai dire donc tozofanda à par rapport ya force des choses il y a circonstances il y a temps tozobaté ba créer pauvreté en Afrique et ce qui a monté mutu moto il ko fanda na mboka o ya trop de stress et ba pesi pouvoir mingi na féminin et même tout animal donc mutu vivre par contraire ba loi o ya kotisa mboka ah moi changer ngo ezate poza mukili na yo te so le mo changer zo na mukili na yo donc oya koyoka matondo akoyoka te so to banda kosomba to banani ko bongisa kosomba na bele na biso pamba te lelo eza inacceptable chinois asala fufu batik l'africain inacceptable loso ko eza na kisangani kaka poya kisasa bato ezate iloko mo refos loso taka Chine alifa ba sala mo na voilà donc les gens ont approprié mutu alia comme mboka fertilité na nzambe azokamwa ndenge nini baindo vedi babongoli paradis et comme bena enfer na nzambe azokamwa comment afu congolais pe africain asa biloko abongo est-ce que soki mutu azoliesa yo po aboma wana facilité sur Afrique o balingi Afrique sans les Africains et yo africain zokeno tongo midi poka kosambela Yesu na ebité depuis le christianisme 5 siècles. Qu'est-ce qui a porté en Afrique? Bato va Islam pour que le Koloba pour tout est. Baseni en Afrique, les locaux en Libye. Bazo teka bayindo, basclavagiser bayindo dans le 20e siècle oyo, na Libye awa. Même proche na biso, africain et le belio et l'autre côté vraiment. Oza encore force et l'air oza na soutien spirituel à bapaya. Pas maté force na yo, ils ont la identité na yo, na ki boyindo na onde bokasi nyezali. Babeta ka toni lo ka mpaya te. Babeta ka toni lo ezali ya yo. Ingeta matondo vraiment na balandi na biso naza siri toujours que indépendant na aussi ces émissions na biso ba événement nyoso yo fumukimbanga lobaki eza ibandeli
banda corona banda to sto yebisa bino les diplé ezozela fumukusu alobeli ona balolenge nyonso na baforme nyonso alobaki ko calme sima ebozonga bino bozomona bana bazotanga te ezala na biso na Afrique eza ndenge moko ezala awa kutu koloba te bana basi bakomi bazoba parce que muta encadrer bango eza te baza kosaka na bisakandela tozoba te tozokende wapi oyo nyonso ezali mbata oyo baza komibeta parce que baekole na banini nyonso etangisaka selon bango na minute ezokende na kokanga bao baza na miso komona bamona bao baza na matoyo ya koyoka bayoka vraiment Tata Ngunza soki bokoconclure émission matondo mingi mbutaka na mutombo kwa nyimbo Lomande tozomsi matondo tukoloba kaka boye ete baelema nyonso oyo bande batindaka na tina eve biso bandeko balandi pa yozalizwa décision soki yo tongi Afrique ti mutotongi Afrique zate bae banso bazoya na Afrique e baka liboso na religion na bango ndenge pe bouddhisme e en Afrique ndenge pe bogoto indi kuti bazoya moni na hinduisme na ye donc bango tout bakimaka na Afrique pamba te mutu oyo akani makanisi na yo e azwi nzoto na yo e azwi destin na yo kuse kaka lolenge tolingaka mwasi na nzela avant olinga mwasi na nzela opekise makambo te okoya kopese ba ordre te mais une fois déjà aujourd'hui moral mental aujourd'hui penser na ye okomi kotambusa nzoto wana ndenge yo kolingela mobali omoni donc Afrique za lokola jeune fille oyo azobanda okota na âge ya puberté bamibali nyonso bagéani bapomba nyonso ya mokili e bakimaka balinga mwasi wana siko mwasi wana faza na mayele oyeba nani oyo akokende naye aza partenaire malamu e Afrique oyo bongo aza mama bacerveau nyonso oyo eza parpillé dans le monde ekozonga Afrique mais ekozonga quand est-ce qu'Afrique eza organisé te donc biso oyo toza pembeni ya bankumu j'ai ba président ya ba dirigeant ba décider toi na devoir sacré des pères que tous na libabe ya ikeke na ikeke veut dire 21 générations na yo ba vivre pasi oyo zango kokisela tana litoyi ko souffler mokonza mboka et c'est que pasi Afrique est spirituel pasi ya Congo est spirituel et donner physique morté et copier solution mais ça spirituel. Or, monde spirituel n'est contre le monde physique. Le monde physique, par contre, ils ont contrôlé le monde spirituel. Donc, on a écouté ça pour na vedette ya mututé, pour na kolinga pasteur té bien chrétien apôtre na oté, mais pour na bolamu ya bana biso Afrique ça na danger. Ce qui yo mama tata ilenge diaspora ou télémité yebake ba ko télémiso na makasi na mboya fumuki mbangu ngonga ekoki okoiko lobela kimoyinu te kozala panafricanisme te na kosambela Jésus kosambela Mohamed kobela Bouddha pe bia maniso papaya okozala vrai panafricanisme et panafricaniste oyo pena za bongo na kiboyindo na ye omoni na ba valeur culturelle africain de yewana ozabokasi ya kozongisa butuluku ya bato na nzela oyo lini tataki alikona se Afrique ezozela biso mama za ya kolala na se bana babima bakozonga batombola mama to mama zo lukumu na ye Afrique akotombola na maboko ya ba africain atondo mingi Tata Ngunza vraiment longonda na bino ba pesi biso matoi papa Tata Modiabala vraiment ozala na kimbe sika bozali matondo mingi na kopesa biso biano pe ko tuna ka mituna ezali pe mituna na bino ezoza pe sengo na bae baza koyoka bino vraiment esika bozali mbote mingi na bino na kati na bosangana na biso topesi bino mbote Tata Modiabala de bongo tosengi merci na Tata Mesa na effort mingi azo fournir na ko améliorer muke ba image tosengi bango vraiment merci mingi